Chaîne YouTube ONG7, Babi ONG7, chaîne Yassika. ONG7 TV, ONG7 TV. Ah, bon, ma film est bien, ma gars est bien. Idée professionnelle, idée professionnelle. Chaîne du nouveau, pas comme des autres quoi. Balobi, Awande place Makambouezali. Merci vraiment, Tobaïki, Tamboussara micro baladeur, Sko a toza na grand marché, toza mana Kabamba Bokassa, ne tozo le blaga système à confinement, ba couvre-feu, ba telibiso, tozo comprendre te, outi souwa, puis ba tomo na ba États-Unis, bazo tambola, bazo vivre na confinement na bango. Biso a vivre social nos amabe, mais confinement lisusu, yango tobaki vraiment te laisser faire te, to tamboussa micro na biso to na ba vie, ba maman bazo teka po basunga bana ba msu batangisa bana université, na ba humanité, comment bazo vivre? Maman bonjour. Bonjour ya. Bonne santé. Santé moi bien. Comment nani maman? Comment na mami? Par rapport au confinement, bazo sous na confinement la troisième vague oyo. Ozo monongo ndenge ni. Bazo boma biso cash puisque motoko ngana zana bana 3 na université. Commerce ezo marché bien te. Mbongo ezo monana te. Toko souffrir ti wapi? Siko bati na biso su ba couvre-feu. Oh bien sûr, tola tana biso ba cash ne. Po malade ne langa ba fièvre ezaka nango banakala. Eza pona confinement te. Mais ba revoir inano balongola nano ba couvre-feu balongola nano ba biloko mosusu wana to souffrir makasi boso teka bien te papa ne bondo teka liboso tozo teka bien te puisque mbongo ezomona na te biloko pe ezoya te biloko balobi o ba matiseli bango douane makasi biloko pe ezoya te bakita mwa douane balembisa mwa muke balembisa douane mwa muke bango bayela biso biloko po tozwa moyen ya kovivre. Osengi nini mpona gouvernement na biso basala nini? Gouvernement na biso ba revoir situation ya bato ya naloba disons ya peuple donc to vivre bien te to lia bien te vie sociale na biso eza mabe ba revoir nano vie sociale na biso ce qui va revoir la vie sociale na biso to ozala bien tozo vivre lokola ba kolombo kate tozo souffrir makasi biso bato toza na bana bazotanga mais siko toza ndeni mibali pe lokola ngai naza femme veuve siko na vivre ndeni. Merci maman là sur gouvernement congolais balandi yo donc to tambusara micro nezalaka to tuna vraiment ba maman la ba papa ndenge nini vraiment bazo vivre na moment ya confinement oyo donc tozongi sous la troisième vague. Pourquoi troisième vague? Parce que nelanga bato belaka ba kosu ba grippe maman nanga na suso ko loba mo liloba papa ya loba papa biso ya ngaloba pour papa bon bien maman na sepeli eloka liboso na pesi na bonjour tango etani eloko liboso pona mboka ba confinement bazo sous la troisième vague bino mboko opéraka bosa ba cop bo vivre ndeni côté que ça ndeza ikala avant confinement bon nde to beto souffrir donc nde toza boye nyonso ko bengana nyonso ko yo senga mbongo mais bato bazozwa mbongo mais bato ngo kaka bazo bengana biso na mboka yango ya Congo ya biso kaka le peuple d'abord sur confinement osikozo mona onde confinement zalia tozomona eloko vemeza te donc musale zo sale matin tozo souffrir kaka ne nazo biso to souffrir côté kapasi nyonso bazoyaka koya ko bengana ka biso koya ko finga ka biso koya ko kangaka ba biloko na biso. Mais t'aurais qui fait bien le peuple d'abord c'est quand ça le peuple d'abord en bon nde to mona président mboka vraiment pona ngana koloba azo sala eloko te musala pe zo sala mate na bato acha bango e musala ezate message ni relancé na gouvernement balanda yo vraiment ba comprendre que bozo souffrir na kata ne bozo teka bozo teka te message ni relancé na gouvernement message na ko loba oya suka ngana loba tam super asuka te eza musala zo sala mate ebele ya koloba kuta eza te parce que po to mona eloko te
banda ya kota na pouvoir banda ya zali président tomona eloko pe te tozosepela te po bazokanga bato babiloko bazozwa babetu biloko na bango kaka pamba boye pour rien bazongisa Kabila bon nalobi na nga mpo na kozongisa Kabila te nalobi na nga mpe te mpo na kozongisa Facha Longwa te nalobi nde musala abongisa musala ezosalema na mboka te bato nyonso oyo atiaki bango na bato baye bazali sete bafantiye. Merci papa, merci. Donc tozo tambola kaka pona kozwa ba vie ya batu. Donc tolobi vraiment faut le loto koto yondo ba devant photo kota zandu. Je me suis toqué sur lobi su toqué na baba to yeba qu'est-ce qui se passe dans le confinement ba vivre comment. Donc des abo tozo tambola kaka. Tout le monde m'a sorti kamikate awa mama mboni. Bon donc na zote kamikate awa na zote ka na pasi pa ne sengote. Mbongo ezalite biso do mona pasi pa na bana na biso. Nde dozo sufita na mboka ndenge komi penza. Confinement ngozala ngote to nini corona ngozala ngote ba cheka confinement pa na be ezala ngote me dozo kaka babio malade ezali me biso dozo mona malade ngwa wate. Dozo mona ngwa wate na mboka na biso wate dozo mona ngo na mikili mususu nde malade ngo nde dozo yoka ngwa wa. Ba confiner ka biso pamba. Eloko moko te eloko monte ba kosa biso. Mais balobi boteka na bino bo vivre na bino bien. Dozo vivre na pasi nde dozo teka na pasi. Tala zando ndenge kufi dozo sufi zana nde doteka wa biloko do tambwa malamu te tala zando boye ete zando ezaka na bokasa zando elaka nde kuna na kata zando munene metala biso na Kongo wa to mona pasi awa mboka pasi matiti tala boye na Kongo pena ese mboka na biso ezaka boye penza. Siko message de relancer na gouvernement pour na bayokela vraiment peuple congolais. Na biso alokwa nde to ala to ningi mboka na biso za malamu bapesa mokonzi pe malamu apesa biso kimia na kata mboka na biso mokonzi oto ane malamu te apesa biso pe mbongo asa me fati beto samsa to sala mboka na biso to ndimi to sala mboka za malamu me babongitela biso zando tozonga na kata zando tozonga na zando tolonga na balabala. Merci maman langa, merci maman moi liloba. Maman lobi bobongisa bozongisa bango zandu donc bozongisa bango zandu baza vraiment la besoin zandu zonga bazonga koteka na kati ya zandu boteka zandu te bozongisa bango zandu na bango donc merci. Et si la te marama zela marama mboka ngo et si la te couvre-feu banana elanga ya mois na 2020 couvre-feu ko da ti lelo esila kate fati fa bongisa mboka mais quand même Facha ça n'est bien bo ça bote kana bino quand même ça va mais couvre-feu sila batu ba ko ba barrière chaque jour 22h juste comme ba barrière fais bien et tout. Merci bonjour maman. Bonjour. Bonne santé. Santé malamu na ngolo ya Yesu. Ya maman na moni sous bazon sous la troisième vague ya confinement. Yo pona yo moni ngone parce que na moni ke tobela bari ba kosu tozon sous na confinement bakangi sous ma mebele sko ote 40 ndenge. Ne na teka na mesa na chekash ne. Nazana alcool nga nazo sokola maboko. À part ça na l'homme sol. Mais clientèle zo kota nango. Ote 40 na onde ote liboso. Te bazobanga malade eza na mboka mosusu bazokokomata transport nde baninga bafinani wana te mbongo quand même circuler nango papa na yo bongo circuler te okosenga nini na gouvernement congolais kasi biso toza bana bango nde aza lokwa bapapa na biso mwana so azolela nzala tous les temps il faut trouver papa trouver solution soit trouver solution pour na biso tosepela makasi. Merci maman nanga, merci peuple congolais, nani gouvernement na biso balobi, c'est pioza le rôle papa gouvernement donc sunga biso ba peuple na yo, pour lobby na biso za la meilleure, tous à la paix bien to lia bien bon ça vena vie sociale na biso. Papa mboni. Oui madame. Ça bien. Ça bien. Bon nani papa nanga. Bon nanga san. Siko papa pour le confinement il y a troisième vague. Au mon nango ndengeni parce que tobi ke langue ya na ngona ba kosu ba grippe. Mais la personne sous troisième vague confinement pendant les 30 juin. Yo mon pas les 30 jours présent lobby que activités à la télé. Yo mon
Je sais que mon contambo est clair, va continuer surtout à clair. Ils ont malade, ils veulent Zali. Ils sont congolais, ils ont malade Zali, ils ont Boma. Il y a les beaux sauts, mon contambo est malade, après ça qui déjà qu'il y a des Kangaba, Kangabilo, ils ont bien pour la vie pour le peuple congolais. Ils ont malade Zali, ils ont juste. Moi, je peux plus appeler na vendre la monnaie oui malade Zali parce que ntinga c'est na Zali na mbinza kuna na monnaie ka batuma walati ba bilamba mo ba ngeli wa koti ba sala opération mais tellement de mi batela parce que bible yango le bible mi batela po yemo ko nzamba sani na batela yo malade Zali Zali vemezo boma hein to mi batela so moni ke mo ko mboka asi mo vendre tel que malgré de souffrir de kemba na pia ka mboka na biso eza congestion mboka. Et il y a un peu de bunda tambo na kenge bonza na basa ni asunga malade Zali mais ba bi côté que comme kilo par rapport au confinement oyo batum susu banda o sala susu te moi ba somba biloko ezati na moni pe yonzoro bon sami tuka est-ce que mon ba client ba yakane banda oyo avant ba confinement ba client bazana bango mais ce que il faut dans la place donc ni tami tio na ko somba mais moi ke ba ke besoin ngo mais to to mokana kenge moi on ngate ke na bela na tika be mona tant que Kotambo a déjà hors de la vie de Zana, on bat de la limite que oh Kangamba, on sort de Kangamba, on te fait biso. Allez on bat de la limite que tu fais biso parce que Congolais n'ingaga, a dit que sur Zumbongo na Melika Masanga, na Meli Masanga na lié ambiance nden. Et là on va penser parce que tout mais ce que tout bien sali, n'est-ce que malade ya mingi yangwana. C'est ba transporter au Kotara ebele. Normal, ndeti ngana utana ngana. Ndé mo to kufaka na confinement, to malade ya. Maman, Tomi Batela. Tomi Batela pour Nzamba Batela biso. Message nous lancé au gouvernement pour le peuple congolais. Message à Soukara Nina lancé. Parce que pour nous couper. Parce que on a mis une journée à couper parce que la vie on coupe dans sous. Pour na couper na. Le go na couper na bino eza message à Soukara lancé parce que ba Kontambo ka bayoka. Tant bo ça les kambo on nga ba ça peuple congolais. Toza batu. On dit que nous kata pe mai bon ça le comment songolo quelque part. Bo biso ba former batu ayo ke. Toza le logo ya bien pour na bino. Et à dire que maman va brusque maman bou to kangi boy to sali boy non to ba nyama na bino te to ba wumbu na bino te ndo za boy. Merci papa Boni. Madame maman. On ça bien. Ça bien. Papa la ngai. On na ngai Fernand. Ya to lo belaka pour la confinement to zongi sur la troisième vague. Yo mona ondeni to zongi sur la troisième vague na mpia ko za la Kinshasa. Te ya solo to moni ke maladie ezali soki omoni bakonzi bazwi décision ya koconfiner biso ya solo maladie ezali awa na kine tozomona bato ebele baza na basentiment l'état azoloba likambo bango bazoboya biso toza bakinoa tolingi bongo te non mboka nyonso bayebaka l'état azali l'état akopesa mobeko peuple faut atosa otomonaki ata ntango basali couvre-feu awa bakinoa ebele bazoloba te wana tokobunda na bapolisier te kasi po komi babarrière eza couvre-feu soutien komi nango ata moto aza so aye na badiama na drogue olekane ata oza 1000 francs aza 500 francs wana baosunga mpe population wana tokotala tokolobela yango na ndenge yake mokonzi ya ville général kasongo atala makambo ya la police bien parce que bapolisier ebele baza na manière ya bien ya kosala mosala te baasonga chef de l'état te tozomona batracasserie partout soki otamboli partout dans les villes province ya Kinshasa okomona na basusi ata nyonso kaka bamoto omona policier routier te akoti kaka na nzela mpona akanga moto eza te azobima na nzela mpona koluka soki ozokangakanga ye na infraction eza kaka te omoni alegi azali otelemi ao ndenge nini boyeboye surtout na bachangu kuna toomona makambo mosusu kuna awa nano babimisi mikanda ya moto te mais soki okei na changu mpo otambola na moto okomona kaka ifo mokanda ezalaka te oyo mpona confinement olobini confinement nalobi c'est bien baconfine bino ndenge bakonzi bamoni ke maladie ezali il faut baconfine bato teka na vie sociale noza nango bien na moni bon ça va peuple ezolela vraiment ke mpiaka ezali kasi maladie ezali vivre nango ndenge États-Unis ezovivre ndenge nini vivre nango na confinement nyonso ezo ya kofongwama babi confinement eza lokola maladi nyonso baovivre kaka na yango bao baokufa bakufi bao baotikala batikali toboyi te balobi geste barrière il faut ata na moto avant kote il faut ozala na cache-nez mpona koevite propagation ya maladi boye te maladi ezali ya solo maladi ezali soki leta juge amoni ke maladi ezali aconfine biso le temps à venir atalake akoki kosala nini mpona koenleve mesure wana
Le message au relancer le gouvernement na peuple congolais balanda ndenge président loba kito basala ndenge ni message nazolo bana loba batu nyonso bazala na vision ya chef de l'état surtout ba policier bazotambola bien te bazotambwisa bien bazotambwisa mboka bien te futa ma bien te oui bato bazwi baza matriculé te bako vivre ndenge ni muntu akoti na musala kaka boye ote na moni camarade na ngai aza bien azo vivre bien pour aza policier ye pe akoti abandi kaka babiloko wana so charge aneze pas kaso il cherche pas na yepo yende mokonzi la police mobimba ya ville province ya Kinshasa il faut atala ba policier ya Tchangu ba policier tout na ba barrière nyonso il faut apesa penza moi leçon ba policier ba ko travailler na lolenge nini yeke ba peuple ba nyoko mate ba dala ko finga mokonzi mboka butu mo ite za bien te. Merci papa, merci vraiment, merci. Donc, Tokomi vraiment. Tokomi vraiment la souka, vraiment la sur vraiment lobby sous Tokota vraiment tina kati grand marché, na kati penato découvrir. Toyo kanopé batune bazole la pour le confinement, autozongi sur la 3e vague de confinement. Merci à toute l'équipe, hein, l'équipe de ONG CED vraiment on va soutenir Percé Kouchou. Merci na Batutu Balinganga, merci na Maraville Vetika, merci na Christelle Wadol, merci na ma grande sœur chérie, hein. Ya Mamindi là. Merci aussi à Tatiana Mboyo, ma grande sœur que j'aime beaucoup. Merci à ma maman chérie Eugénie Yassa. Merci à tout le monde qui m'aime. Merci vraiment à mon caméraman Yabogar, Jules qui est derrière la caméra. Merci à Merveille, le grand monteur. Merci, on se retrouve à la prochaine numéro. Chaîne YouTube ONG 7, Babi ONG 7, chaîne Yassika. ONG 7 TV. ONG 7 TV. Ah, ma film est bien, ma gars est bien. Idée professionnelle. Idée professionnelle. Chaîne du nouveau. Pas comme des autres, quoi. Balobi, Awande, place Makambouizali.